Babina ko tumba ba comédien lelo parce que trop c'est trop. Maman chaque fois icône. Aza muto azo mérité vraiment ba médaille. Tozo comprendre qui est journaliste qui est comédien. Mon ko na mo na ba téléphone pour filmer ayeba azo nombre de vues. Encore bino tout comme ba patron to ba patron. Botika na bino musala o bino to yebeli bino. Bino tout comme na bino ba journaliste. Ngo tika na tumba pena ba o tu sali bona musala ba comédien tout ba la lidi. Ça va bunga hindusa bango tout ba comme ba journaliste. Ça y toye bana te qui est journaliste et qui est comédien. Toye bana souta. Ce n'est pas normal. Si la biso la koufeli papa na ye. Bato ba comme côté qui songi moko boye. Oh akora yo karana oh kuna te. Moye ba wana kuna ba ya matanga te. Pourquoi? Makambo ya karana ba musicien yango bobo mais mango pe na pas la bino ba comédien. Ce n'est pas normal. Ici na sila. Et si ba banda biso to yebite. Bolu tika o côté ba querelle moko boye mutazu matanga. Il fallait qu'on y compatir na muninga. Oh, il y a père de papa, être cher. Oh, le lorsque de yeba qui est pour la papa na Joseph Bissalou. Oh, il y a Moussoussou, il y a filmé où est à Basila. Pas filmé où est et c'est gagné ici là. C'est la propreté, la saleté. Il y a filmé chambre ici là pour gagner quoi? Si la zone passe, il y a un bout qui s'appelle Naé. Boya pour partager ma wana muninga. Bozona qui songi. Oh, il y a le bagi boy. Oh, Sagi boy. Oh, Salagi boy. Oh, Salagi boy. Ce n'est pas du tout normal. Affaire Oyo, il faut ici là. Parce que ce qui a été joué, parce que trop c'est trop. Tout le monde n'est pas tout le monde comédien qui a expliqué bango. Parce que trop c'est trop. Ba comédien beaucoup fait li. Surtout mon a suko mawa ya mutu na mutu. Aya ko lakisa mawa na ye. Non que oya na ba téléphone boya na ba caméra, ya ko luka ba no ko sala ba vue. Nakata matanga ya oyo bino beaucoup feli. Ya on a resenga pena na ministère ya culture et des arts. Na corporation ya ba comédien. Bo organiser pena ba obsèque ya mama Chako très bien. Abonné du forme parce que journaliste azana batch na journaliste o ayebi ke musala o journaliste asala yango batch na ye. Yo za comédien, zo batch ya ba comédien. Yaka matanga fanda na kiti comme mututu. Mbote. ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bande ko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et même biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen ko pesa ba don pour na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille ba saleli yango na ba besoin mususu pe batikali ko vanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous et kokende rapide na adresse au chaki na Congo qui nous apporte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabe sikebele pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24h na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso.
fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa boko sentir betue baou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai. Yandankala twende X-Bass Marandura Frank Semai Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko pe ezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa. Cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango. Cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defuate. Ozotuna nga soki bazali wapi adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49. Cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba. Oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel. Garde bandi na yo toujours. Mona bendana idéologique que mouchi pas ma fait que me tite impact c'est dit ne que les ou les bateaux là par rapport à mon appel na ba oui ngaye. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde et sur votre très belle émission Tumba Tumba, cette émission qui est diffusée sur Afrique Info présentée par votre humble serviteur Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise ZM Balobi. Baki c'est la rangaï moi na papa Simo Gimbangu di moi na papa Simo Gimbangu kiangani Bakimbangi c'est tout beauté les mains ngaye. Des fois te mission Tumba Tumba yango yo la musela ngai oyo alali parce que lelo na kotumba nde kotumba bola musela nga ba comédien nyonso basé par pied à travers le monde parce que trop c'est trop
nakotumba na nga lelo ba comédien tomoni moi buzobe koti moi trop bato ça dit bato comprendre souté musana bango eza nini vraiment na habité tout le monde a gagné la musique mais koti lisusu na ba comédien pourquoi Kester akufa oh papa wemba yate papa wemba aya matanga te preuve ne route papa wemba yemba blessure abina maternité vivre na kanga makolote na bemisa yo pokara badongolo miso batu baluka ko kocha ba polémique tout comme ça papa wemba na matanga ya Kester azalati papa wemba yepe na matanga ne Koffi Olomide ayate oh non bazara na guerre d'esprit oh non bona boye famille lobby beaucoup la est-ce que matanga ba pesa une invitation est-ce que vraiment matanga ba pesa une invitation te zo invitation que ne matanga ya mutu songolo to que ne matanga mutu parala rwanda to pesa ba invitation ba fête matanga ba pesa invitation ta matanga y avait beaucoup Koffi Olomide azalate ayate yango to mona lelo su na ba comédien mamango ekoti vraiment paix à son âme na papa ya Sila Bisalou o aza bon artiste munene ya mboka na biso sa fierté ya comédien mboka na biso kasi mo ba kerelo yena ndeko na ye Ixil Pechanga et pesi mbutu na internet batu ba koti ba komo zongo lo wa sujet moko bwebe ba gagner longo ba nombre de vues na ba YouTube na ba chaîne na bango parce que ba comédien na ba comédien bango pe ba koma ba patron ba chaîne ya YouTube ça dit ba bunga na bango idusa ba bunga indusa bango tout ba koma ba journaliste ça dit toye ba na te qui est journaliste et qui est comédien toye ba na suta oza comédien au sala mo chaîne YouTube allez yo poko mi pe nga pe journaliste ozupe micro makambu yo wana oluka ba vie na YouTube polia. Ce n'est pas normal. Si la biso la koufeli papa na ye bato ba komo kote ki songi moko boye oh akora yo karana oh kuna te moye ba wana kuna ba ya matanga te pourquoi bilo pour empêcher bato ba ya matanga te pona nini pour gagner quoi ata Ixil Pechanga na matanga ya Sila Bisalou te Pechanga a gagné nini to Sila a perdre nini sauf Ixil na matanga neti pourquoi vous le côté ba querelle moko boye entre bango et sika ba bandanga na bino to ebita relation ya Ixil na Pechanga et plutôt Ixil na Pechanga et plutôt Ixil na Sila et sika ba banda biso to yebite bolu tsika o côté ba querelle moko boye mutazu matanga il fallait qu'on compatir na muninga o ya père de papa être cher oh le loso to yeba ki eza pour na papa na ye Joseph Bisalou mais oh ya ye mususu aya filmer ou essayer ba Sila a filmer ou essayer et c'est nini Sila a sukola raso eza propre de la salité aya filmer chambre ya Sila pour gagner quoi yango pe Ixil Pechanga abi alobate quand nga pire petite ya papa chéri Jibem Piana alobate parce que beaucoup créer car besoin créer ngamo na accompagner Sila Bisalou plutôt na accompagner Ixil Pechanga na matanga na tala so nani a repima repteur boya ya kende na ko accompagner Ixil Pechanga na matanga basila na tala so nani a roboya po ya na matanga to aya ko kabola mawa na moko ya muninga na ye o basala musala ensemble o bazala ensemble bana elombe sukari ça dit yo papa zo ba kerelo wana nino sali pona bana obengisa ofandisa bango bazo ela nini na fête pe ba dongolo misu bino bozo luka ba vie na ba internet bozo luka ba buzz tout consort bokoti na kata makambo ngo oh ayate oh aya matanga te relation yo na Sila relation ye na Sila sika banda yo zala to tango ba banda ki camaraderie na bango yo nem to au sala ke bango baza ba camarade so to rotala ngana ko accompagner sikoyo Ixil Pechanga na matanga ya ba père ya ba Sila to tala so nana ko benga na ye
ngana bino tokoyeba na mukolo yango si laza na pasi ya kobukisa pere na ye boya bopartage mawana moninga bozwanaki songi oyo alobaki boye oyo azongisaki boye oyo asalaki boye oyo asalaki boye ce n'est pas du tout normal makambo ya na ba musicien yango bomema ngo pe na bino ba comédien ce n'est pas normal sko lelo ya Jackie akufi Mama Chako akufi atiki biso bino ba comédien fallait boya bo sangana boya pour lela ya Jackie mais moko na moko na ba téléphone pour filmer ayeba azwa nombre de vues encore bino tout bokoma ba patron to ba patron botika na bino musala oyo bino to yebeli bino tout bokoma na bino ba journaliste bien sûr oui journaliste mais ça dit moko noble ba préparer pe journaliste d'un jour oyo pour présenter journal ba ezali na poto yali journaliste d'un jour pas ezali muto a journaliste était mais ba préparer pour soit à présenter une émission soit à ça plutôt à présenter un journal et ça la ranango to boy été muto comme journaliste mais quand même vous les comédiens aux comédiens tikala na rana yo te que comédien soko ça la chaîne YouTube tant pis luka ba journaliste baza professionnel ya média masolo tia bango wana yo za no patron ou patronne fanda que non boko ba pe bino tout boko mi aussi mi micro obengami journaliste n'importe quoi yo musalongo baby pena internet ye baby si bakambutu yango tika na tumba pena ba o tu sadi bona musalanga ba komele tu balali di moi le fou mwamba le muluba qui se respecte moi le fou mwamba chacun na wani yo yebi moninga Olivier Kipula dia tabao mo konze euro na dollar di machine mbongo bougele ngai Dario Kimpanga garçon Schengen aza ko le labino mabedi le vrai tout des akari mwamba babina ko tumba ba comédien lelo parce que trop c'est trop c'est trop on a milano mansima on a iki fioto Jérémy ici faut expliquer à bango di Tresima qu'il faut expliquer à bango Peter Yoyebi faut expliquer à bango bamso mo bunga ba mo kota autoroute na vélo di baso kota na vélo na autoroute parce que tu comprends sous qui est comédien qui est journaliste tu comprends était Emma Nicole tu comprends était qui est journaliste qui est comédien ça dit batu ba lo ba pe mo trop ba mirmiro no hôpital munene ya kitoko bongo ezangi kisi ya kopesa machako non c'est faux archi faux. D'abord, les comédiens, tout. Nalikanis, le première dame de la République, Azouaki, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Yes, a sauté. Aigle, vision d'aigle habité. Il faut que les comédiens, comme on soit approprié. Dans les conditions, ils sont et c'est un peu de traitement. Préserve, il y a des associations, il y a des artistes comédiens. Bafé masumu de Brende Fumambanza yala babodo Bakaleb Tukebana Lomé Soukari ça dit seulement corporation na bango moko ya ko recenser ba comédien tout oyo fondation Maman Denise Nyakero Tshisekedi première dame de la République oya salike ba comédien ba ko reçoit soin ce moko ofele na hôpital HG on a première ligne alimentée. Et ça que non, hôpital on les angi qui sont fait ça marche à côté. Et ça bon côté. Aussi que peu mo ko luka ba multiplication du mal. Et au kabamba marata hôpital bon le roi ACG. Hospital. Les angi qui sont fait ça marche à ko ya linu. Non. Parce que a beaucoup fait li. Ba comédien beaucoup feli surtout mon asiko mawa ya mutu na mutu aya ko lakisa mawa na ye
non ke oya na ba téléphone boya na ba caméra ya ko luka ba non ko sala ba vue na kata matanga ya oyo bino bokufeli Mama Chako aza icône ya comédie congolaise aza mutu azo mérité vraiment ba médaille parce que zaki tangu na ye akufi na âge 62 ans c'est na mois d'août nga ko 62 ans d'âge lelo atiki biso so le bino bokomo kobenda o kuna kotoyo bakoya matanga ya basila te oyo kuna ça dit bino banani bino na ba chronifuati o bokota autoroute na vélo pe na brr bokota autoroute na vélo bon be un peu ba journaliste a fuati wa pe lo mudinda wana diba na la mudinda ba journaliste tout na la mudinda bo bigi na la mudinda ba journaliste tout ba chronifuati vraiment bo biki pour acheter ton cola boy pour la qui mudinda peneba ya ba chronifuati ozo ka ba kotsa ba querelle ezanga mutuna makolodi on a peine comme journaliste. Il y a aussi un peine dans le ministère de la culture et des arts. Dans la corporation, il y a des comédiens. Eux, comme ma présence, Massoum de Brende, Fumambanza Yala. Bon, organiser plein d'obsèques, il y a Mama Chako très bien. Abonné du forme parce que journaliste, ça n'a pas de journaliste, il y a des journalistes, ça n'a pas de yoza comédien, zoa batch ba comédien. Yaka matanga fanda na kiti comme mututu. Biso ne ba journaliste to sa musa na biso. Vraiment na resenga pena ministère pena ya culture et des arts. Ba organiser pena ba psycho pena abonné di forme parce que trop c'est trop. Ba mo bunga nzela trop, ba mo bunga. Ba mo ko bunga pena trop bozo bunga. Oh mon croyez na téléphone oh si la tindi a refilmé ce qui si la tindi a refilmé ou essaie si la bissa la soukola ah tala vraiment ko luka tu kan tsambe na ngai c'est pour gagner quoi nanjo so on a tout pour gagner nini yango faire faut ici là affaire oyo il faut ici là parce que ce qui na tete jouer parce que trop c'est trop tout le monde n'est pas tout ba comédien quand expliquer bango mutra mutation zonga na monzela parce que trop c'est trop c'est trop na habité besoin de moi interview ya leki ya Mama Chako Nenga Lobaki a insulté moi Moukié a condamné l'hôpital HIG. Bon, nous après tout zonga. Minu kaka ya minu. Parce que il y a 9 heures il y a tonga papa. 9 heures l'hôpital bana 9 heures. Atambuma ya kisi ya novali malali si na kiti na ba. Bazo bona mutao lobate azokoma azaku na place azokoma. Kwa senge loko ya komi. Kwa zongi sabo ya komi. Wale abazo bona akangami loko mashwa ngiswe kanga. Ngamla alaki na yeye. Banda 9 heures. Ah, maman dit que là, comme à 14 heures. N'est-ce pas nini ne m'a dit que là, il faut telema. Pourquoi pas na kopesa ekisi? Parce que là, na urgence docteur moko azate, ba docteur ba keiko ko sala réunion. Na 9 heures du matin mutu bana ba yakile. Bina ba tibolongo li emini. Misa tu pemba la moko. Komoni siko mutu azoloba te nini te. Moi ba tie ata na mbeti. Ata novalgine wa novalgine. Hôpital obozo mona oyo. Oya bo kitise ya ba sataniste. Basini yango yango ba tirer la porte. Pona ko sini saka ba. Yango wane ba rose quoi. Yango. Sini yango ba tia. Ni yango. Na porte yango be swali na ba rose quoi yango wane. Siko ba bomi et puis ba pesi yesu ki kisini nanga na yoto. Yebite. Balingi biso to kotala ba chambre wala.
balalisi eka wana masuba ya pamba masuba ya boti kolanda ndenge mama na lobi que non hôpital munene boye hôpital ya bato akisi ya formation ya boye mais formation pe biso tozui et pas ya présidente vice-présidente ya groupe ya mama Chako ndenge a témoigner à lobby eza oyo mama wana lobby te mama Chako akufi na passe ya linu te mama Chako azalaki na miome eloko ebomi ye eza miome eza linu te mpo na problème ya linu si batraite ye mama linu kutu te bakangi na bamiome nde esengaki baintervenir rapidement nde eza akufi eza teke no yo olobake no tala kutu président lombe sukari na suka yo tika botika kofilme parce que bozo diminuer crédibilité ya hôpital munene lokwa HJ mama Chako akufi na miom ça dit ba intervenir na retard yango ebomi e ezate ke koma ba sujet oya lobby ya boye oya ke kuna zongisi boye oya zongisi boye non information tozui et pas ya vice-présidente na ye ya groupe théâtral na ye que non mama akufi na maladie oyo eza oyo bazoloba te ezalaka bongo soki mutu aye akufi na hôpital faut tout le monde aloba oyo akoloba parce que hôpital wana HG wana hospital eza hôpital mona ba norme internationale eza na ba norme kuna regarde malade à la rata kuna eza na ba temps oyo koya rendre visite okota budiki te kozonga lokwa mama ye mote esika batutu baya bagarde malade batanda makana bazolala wana ya mama ye mote ya lokwa hôpital ya kitambo te oyo bagarde malade baya bazotanda bazolala wana bami kolambela kaka wana mamutu ezoleka wana te wana eza na banorme oyo esengi hôpital ezala epesaki ye bilobela ya koloba oyo alobi mama alobi na ye mpo aloba mais ce n'est pas le cas yango vraiment na kobeta sete na kocontinue toujours kobeta sete ya ke ministère ya culture et des arts elongo na corporation ya bacomédien okumbamaka na ye mo président Massoum de Prende boorganize mpena baobsèque ya mama Chako na ndenge elongo bani parce que c'est une légende ya comédie congolaise basala pena recensement ya keno bajournaliste oyo bakocouvrir bazali oyo bakozala na batch bana accès ya kosala mosala bacomédien mpe baza na batch na bango yake boye kolela ndeko na bino oye te po yo créer oyo koluka mbongo oyo koluka vu ba vie na kati ya matanga ya oyo ya bino akufi na yuke bandeko base belé mususu na ya mibali ope bakoma ba patron ba chaîne na bango boye te po koluka ba vu na kati ya matanga ya mama Chako bo créer ba buzz bo créer ko finga oyo azongisa boye te to na posa nango te la posa nango te pona bato tout bazokota guerre entre Sila na Exil Pechanga sadi ngana oya na Exil Pechanga na matanga basila na tana na kobenga na Exil Pechanga poka ndinga lobaka oloba te ma oya ko pakabola ma parce que ba famille yebani papa ya mama ya Exil Pechanga ba yebani na papa ya mama ya Exil Bisalu ba famille yebani rien n'empêche ta ba guerre moko boye zanga ta mutuna makolo et ça la que non Exil Pechanga aya ko kabola mawate bino ba chronique bozo ya wana ba cesse wana pour créer que non tala kutu balobaki boye bazongisa boye on n'a pas besoin de ça
Namatanga, nous sommes des Bantous, tous les Africains. Namatanga ne, basuaya qu'on se réconcilie. Matanga ne, batuba lukakabo moko, ba kabona. Matanga sangisi batu po batu basangana. On n'a pas besoin de séparer batu. Oh comme oh mutakingani oh mutasongolo mutampakala. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ici le péché on a parlé. Na wa accompagner yo na matanga ya ba sila bisalu na tala nani yo simba yo. Toyeba na siko mukolango. Si la tika biyoga yoka faux. Péchanga yona ebo mama passa, c'est-à-dire lié. Fanda réfléchir. Banani bazoya ko chichoter na msimana yo. Yo pe koto itil péchanga fanda réfléchir banani bazoya ko chichoter pembe na yo. Ya ko kota ba guerre froide morobo ya ko luka ko mema o ya lobi boy, ba multiplication du mal. On n'a pas besoin de ça. Toya na matanga wana na ko accompagner yo totala oyo ya. Pena ba réunion na palais na ko kitsa tige na kata résidence ya mama Chako na matonge na 20 du stade wana. Pona bato tout bazo ko kabula mawa to ye ba nani ayo na mutema ya ko lela moko ya bango to oyo azo ya po a créer ba base na ye a luka ba nombre de vues na kata chaîne na YouTube. Vraiment tumba le les a mise au point pour retomber un peu ba comédien ko zongi ça peut ba misusu na nzela. Na ba misusu lalo la muka boye YouTube ya aussi mi micro benga na journaliste. Ngana journal fioto. O baby c'est la biso musala ya TV o baby si yango. Yango tika na kana idéologie nzamba la bien makolo ngulu. Ozengali na zula ngana no makolo ngulu yo. Na hôtel kota déjà Jérusalem. Oya ko meka makambu ma si mezawa au Beniti. Deux fois té. Vraiment merci na batutu bolandi biso merci beaucoup encore une fois de plus nazo répéter président Massoum de Brende et le ngona corporation mobimbo bo sala association na bino ba artistes et comédiens bon ko organiser vraiment matanga oyo na ndenge ya bien parce que mama Chako ça n'importe qui té ya Jacques ça n'importe qui té il faut vraiment qu'honorer elle n'est pas n'importe qui. Elle a marqué son histoire au Lélopé. Bana mususu ba Rolanda pe na ba cheme parce que Mama Chako banda ko lobango na ba interview. Bana biso bazoya bazoluka ko kabwani trop. Oya ya mona ke danger. Ako vitesse amama danger komi. O miso mama wela mibali ya poto. Oya lingaki o mobile langa o songolo. Oya bimaki na mwaso pakala. Na monde comme yo basi na basi ba mo lingana. Mibala mbali bali ba mo lingana. Non, c'est pas normal. Yango on comprendre état zongela mvuluzi mitalié. Merci beaucoup, merci na équipe technique o eteninga compagnie derrière la caméra. Ose Ngalina et Oyazaki Bongo assisté na Yemoko le Real Chaton Kolo et Cordon. Merci. La Rachidi Maël, merci à mon boss Franck Stéma Idisuka, merci Penana, les frères, tous les Zakari Mwamba, grâce à Djunga de Paris, Oyebi. Jibe Vundu Aden Yabilé, les Japonais de Rennes, dit Papa Italiano, Moté Masterlove Apocalypse, depuis Panama, Yoyebi Kams Kamena para français. Parti les beaux, garçon maniaque de Paris, Janongan Nazaro Lelo Mabe, Nazaro le honorable Arnaud Wakumabe, Dario Kimpanga, garçon Schengen, Yebselanga Patrick Samba, le médiateur, garçon capable Nazaro Lelo Mabe. Tete Tumba Mungedi, Yoyebi, Likabwa Pembe, sans oublier MBL, Mwamba Bunzeki Lucia, depuis Luanda, mon papa Simo Gimbangu, Yoyebi, Batela Bana bien, toujours, même moral. Merci beaucoup, Namwal Fumwamba. Balobi le Moulouba qui se respecte, chacun Nawani. Moninga Olivier qui pour la Diatabao, Konzairona dollar,
machine à mbongo. Merci beaucoup. Beaucoup de toujours que ça a confiance. Joyce Mafola, Moteba Tabama Fleur Ilengisa, Lumaba Oba Kotele Maza. Merci na Pablo Kitamba, la patron maison qui t'aime service. Portez-vous bien. C'est parti. Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko pe ezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa. Cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango. Cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defote. Ozotuna nga soki bazali wapi? Adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49. Cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba. Oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel. Garde bandi na yo toujours. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.